makasi esili e toye wana kozonga na biso yango touti mama yemo otyaye na morga mpe toye tu yango eza ye tu yango eza ye na ba âge où ils ont avancé. Les regrets ils appelaient Mingité parce que il avait beaucoup à donner parce qu'il préparait son album, il fallait bima j'espère que non ça la moi ni moké ba série ba mandundu talaka ba donc Chorambemba fit un grand Mbemba o nakamwengenge bakomi kotunanga ye tina yoko kende bize tina yoko kende o bwale mafoto na talaka ngala komisoluzupa zebia na bandi yoko bosa na ngai te andanga na lingaki yo wana nzemo na ye o isala penda ingombi o yebana o ebimisa super shop bicho amema voilà quoi. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale Mama If love is crazy, love is funny. Naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolwe azosale salilanga yeso salilanga yeso Yesu azala bomba komba mana yo Jésus komba ma tilo Yesu na ningi na tatona Yesu papa na ningi na temonie sangalo napena tatona bosambe na yo swamba yoka bosenga na nga zambaka masaye yoka shishe na ngaye sangalo na ye na bapasi na nga kosabo zambe na yo na ye na kozanga na nga kosabo zambe na yo salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso mundela nga yeso longesa
Diago, tu peux faire intervention juste pour 2 minutes pour que sa nouvelle puisse la bande de banda invité toujours micro so bana micro pour si tu tiens bana mako ça il faut pour toi tu as pour son ça va pour son voilà, il y a des mes condoléances d'avance. Naïbi qui est en choc, Naïbi qui est en choc, bien sûr, même à vient absolument. Alors, Godé le Fombo, tu dois y avoir un message non ndé. Ngana tongo ba ko ngana dirsha. Sala nga surprise mo ka meminga quelque part. Sans mot bien bien. Mais le quoi na butu na dans hôpital, tulongo tutoki na golf ni kanu. Ba iner tu wana. Naibeka que ça va, na so ipe sans moi ma bête. Et tant tout dans dirsha pendant que tout sisi ba démarche tout va nango. Yes na auto ba abenga liboso abenga. O noko est-ce que l'hôpital va bien habiter ba na to ba benga na. Ngana dans la ville, na osala ba démarche moko na zo ya. Après à rappeler nga lisusu. Tant à rappeler nga le bien noko vraiment nous quoi ça maka ceci et to wana kozonga na mso yango touti mama yemo ochai na mort après to Via Belaki abeli pena mingi te cycle comme de bano déranger mais ke na yemba mbango lo okamwa ko tokotaki scanner ebima bien scanner ebimi bien zamba makilaka cycle zambela jola Naïbi qui est en passe. Banane déjà au na téléphone na yo bazo compartir na yo moment où message est partagé na partout. mais téléphone nanga ezalaki na maboko ya dirsha na contrôle yango nanu te tiko to akangi yango ndenge eza be téléphone eza kokanga adirsha moto azoyamba bato tu azorépondre bango ngai na bana koba te nazolela nazokrie maya kosola na bato eza te nayebi te nani abengi mais baartiste ebele bazobenga déjà Voilà. Godé le Fombo. Ngo expliquer biso bato muso bazo yeba peut-être ba yeba ko to shora mbema malamu te. To bi ko za moi parce na moi muke shora mbema azaki nani na musique ya Congo. Ko bato muso bazo yeba ye malamu te. tu yango eza ye C'est de nouveau dans ma parole. Vous comprenez que déjà dans l'émotion. C'est une telle. Oui, je crois que ça m'a cassé. Pour compléter réponse à la question de coach, coach. Donc, je suis même fille un père pour lui. Donc, à ça, qui réponse à Souka, l'union soyez. Donc, celui qui est un musicien, il a la basse, c'est chaud à même. Donc, il y a un drum, la guitare solo. Excusez-moi, je vais m'occuper. Il y a un drum, la guitare solo, il y a une basse. Donc, c'est son grand frère. Père Papa Mbemba Kenda, père son âme. Mais Lelo, Yem Tatikale, le rôle papa naïe. Donc, père naïe, Tatikale, le roi papa biologique, Tatikale, le roi père naïe spirituel, le roi papa dans le domaine il y a musique, quoi. Donc, il fit Nyo Soponaï. Voilà. C'est bien clair. Baby Gelio, Zaliwa, et Yaka, et tout narraté, mais là, on est le Belio, on a distraction à couler toujours en bébé. Moni, tout fois, on a biso, mais naba âge où ils ont avancé. Il regrette qu'ils appellent Mingité parce qu'il avait beaucoup à donner. Parce qu'il préparait son album, il fallait Bima, l'orchestre Naé. J'espère que dans ça, moi, on est mouké, Basseria, Mandundu Talaka. Donc, Chorambemba fit un grand.
pas seulement na Bumbu Place Tozawa, mais na kin na pays mobimba parce que l'album wana est cartonaki monde entier. Donc oya koyebati on a sali rappel. Donc liwana ye ezoxi ba biso ba oyo. Nga na uti masina, nga na moni on a Facebook. Nika nalalaki la muki afungola ka na page ba moko ya coach Godé. Ya moni disparition ya Kulutu Shora ngako. Ndeni eza lokuta te parce que le fombo mutatiango moni mbala mo na bengi téléphone ya okanga accompagne maman abi na yebi biso musicien de tozalaka chaque fois tozana ba choc ya boye téléphone ezaka pas mutu yozo lela kuna voilà donc na longo kuna mbala moko na tale kutu na biso ba voiture ba embouteillage donc c'est risque na ko mataka nga masina tiawa na ko ba minuit donc on s'est sacrifié kwa ba cash nezalaka moto ti ne na komi awa tolanda ninga kokoma et puis on type morgue donc on a passé très bien. C'est une play aux artistes musiciens aux leaders d'opinion. Est-ce que vous avez un message moi aussi par rapport à bino artiste on a distraction avec sur ambiance et là on a zosenga emono vivant et là alboso et ça la slogan té mais plutôt ça la phrase moko oyetikala lo biso to zalate le vieux accueil nena lobaka toujours liwe za lokola nzete ya mbila na lopango moto nyonso lelo etela pa na yo lobi etela pa na ye lobi kuna etela pa na ngai lelo eteli awa pa na biso ba musicien eteli awa na masengi ipa ya coach Godé le fombo vieux Shora Mbemba n'est plus donc mbila eteli awa et okita lobi ekiti na mabele donc phrase na ngai ezali bolingo ezala de vrai bolingo ezala de vrai tozelaka te moto soki akufi netoye mais tant pe moto azobundana à moins koyeba te mais ça là oyo koko sala on donne que ce qu'on a voilà merci c'est le play je vous en prie ve golf di kando si vous voulez tous en pour ça non olobaki mais eza ba caméra quand même belé si vous êtes dans na passe ainsi dans tout que de ba mituna auto za na ba caméra belé za ba chaîne moi différent golf di kando bi ko za émotion vele la parce que surtout za moko ba mission ba utina kati ya orchestre avec Shora Mbemba donc za le voir perdre article za papa na yo mais soki ko sala moi synthèse moké dans de ba parce que za ba chaîne différent ko ba discipline nga elo na olo bezaka à comprendre la réalité, il faut tout ça check-up clairement encore. Clairement tout ça check-up. Il y a qui a et puis voilà quoi. On a été typé là. On a été test aujourd'hui n'est plus donc il n'y a pas de belé quoi. Nous tous a bien tant toujours tambola. À tout moment tous a ma casse. Dimanche au thé au anakuna. Avec une orchestre. Il était bien important. Donc voilà quoi. N'est-ce pas, à peu près à 8 jours, les lots ils se retrouvent. Donc, ils ont un conseil, leur moto ça à check-up et tout l'année la corpo. On ne sait jamais, donc voilà quoi. Et là, c'est un service, moi, on a eu qui vous en a passé. Est-ce que vous permettez de chanter tout le temps vu sur même à l'Oyembo? On a un bateau. Et ça, moi, ça sera aussi. Ngai mbemba o nakamwendenge bakomi kotuna ngai tina yoko kende bize tina yoko kende o gwale bafoto natalaka ngala komi soluzopa zebia na bandi yoko bosa na ngai te andanga na lingaki yo wana nzemo na ye oyo esala penda engombi oyo eyebana oyo ebimisa super shop biso ya mbemba voilà quoi. Merci Kofi. Oh 12 balles hein. 12 balles. 12 balles à mon avis, ça dit 12 balles. Il y a dans la vie, je vais acheter un con. Tu veux le micro. nasepeli biso bolingo papa alobi tala uti mosika ye na elo moko ya botango bosengi balobi yango te ve Shora Mbemba 94 ntango mandundu ekangi Kisasa biso tokimi toke basida fe tomoni makambo oyo lisusu ve ayaki mabe vatali yangani donc ezalaki jete alors naosenga na baartiste nyonso ya Congo moto akozangi nkombo oyeba Shora Mbemba aza te elo naosenga tovalorize matanga ya mbuta mutu
totika biloba tozwa mpenza tozwa veshora oyo asali tomeme na bagrandeur wana donc nga dusu balelo wana koloba nga naoki wana 17 pasi na bandolela sera kitinga motema bikolela tokoma yango na mais pardon tovalorize matanga ya veshora elo na kwala. Merci beaucoup. Merci. José Baïla. Najo solaka na bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko ejo koma te. Baza na mboka nini? Baza na France, mosusu aza na Belgique. Ekoma kate. Oh, mais baza ni kuyiba? Ah, na rembi na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko. Na France. Lokola bango baza na France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Otelelo. Économie internationale. Tata na ngai JB Service merci. Tala biloko na ngai. Obengenge bana batindaki. Ndenge mpe biloko. Ekomi. Ndenge kanisa ki oza mondele. José Baïla. Aza mondele te. Aza kaka congolais lokola yo na ngai. Na yimisaki yo. JB Service eza esika ya kubunga te. Na France eza précisément na Rennes. Ba numéro ya kubenga yango wana. Uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili. Soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soko tali kaka buli mbala moko JB Service epai ya José Baïla. En plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye azali na Congo Central azali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na numéro ezali awa bakukutela ye biloko kuna même na Lubumbashi. JB Service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo belaza na tena baza point noir JB Service ezali soki wana te angolais nali te angolais JB Service ekare eza musika Le bonheur est plus grand lorsqu'on donne plutôt que de recevoir. L'orphelinat Vida, paradis des orphelins, entre chez vous, toujours dans les cadres de Matthieu 7,7. Demandez, on vous donnera. Alors si nous sommes là avec mes soeurs, mes enfants, mes chéris, juste pour nous rappeler le message Oyo Pesami na biso que tozongela kosunga bana biso. Les orphelins ont besoin de nous. Alors lelo soki na yezaka jusqu'au rappeler na biso que orphelinat Vida ezali toujours coexister, bana baza toujours na besoin na biso. Si nous sommes mandatés par notre Dieu. Alors voilà, le temps nous est donné et on met le message au Père Kolobete. Tozongela, premier amour na biso ya ko soutenir. Bana na po lelo balia. Bana lo po lelo batanga. Bana na po balala na place ya bien. Et sengaka lisongi na yo nanga. C'est pourquoi nous avons besoin de votre aide financière tant qu'autre pour soutenir ces enfants et leur apporter de la joie. Même les plus petits gestes de votre part seront très appréciés et suffisants pour atteindre notre objectif. Awa tozali na orphelinat Vida Jardin d'Eden. Esika oyo to encadrera bana na biso, bana na bino. Soki toyaka mingi pa na bino, ezaka mingi pona lisungi ya bana. Awa tozali na difficulté ya mai. Boye de biso ba citerne na mai poto gardaka mai. Bana bazangi bambetu ya kolalela na bamatela. Biloko akolia boyebi keno bana baliaka chaque jour lokola bato nyonso. Bilamba kolata bakisi boyebi pe bana bakendaka classe. En tout cas, botika biso te bosunga biso. Nous devons vraiment soutenir nos enfants. C'est nous qui sommes leurs parents maintenant. Pour l'amour de Jésus-Christ, venez en aide, venez soutenir ces enfants, ne fût-ce qu'avec $1, $2, $3, $5, ça va changer la vie de ces enfants. C'est lui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel. So please donate today. Through your donation, no matter how big or small, can make a difference in these children's lives.
Appel pour soutenir, appel pour faire un don pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Pour ce, papa, maman, grands frères et grandes sœurs, vos dons permettront à ces enfants de survivre, alors soyez généreux envers eux, car ils n'ont pas décidé de leur sort. Pour toute question ou demande d'information, n'hésitez pas à nous écrire et faire parvenir vos dons. Que le Seigneur vous bénisse.